Bonjour les enfants de Dieu, ezanga lisusu sœur Maria mwana musala na Nzambe. Vous allez deuxième vidéo nanga nazo sala mkona lelo na bonde la Nzambe. Merci Père de gloire papa na tondi pe na commission Nzambe na Israël. Papa merci pour na pema na bomo Nzambe, merci na musala opesi na ngai papa. Na etremi sur boso pour na kopesa message opesi na ngai palambana na yo. Papa yo zo contrôle yo lo bangana lo bate, Saint-Esprit lo bangana lo bate. Na tondi Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe mo santo. Amen. Bonjour bana Nzambe na monde entier place pour Rolanda ngai. Na yeko partager na bino sur bolamu na Nzambe. Bolamu na Nzambe on a lu ko partager na bino ezalaki le 14 janvier 2021 et molimo lobaki na ngai. Molimo lobi na nga na lingala boyo. Oyo alingi kolia prime liboso il faut pe apesa prime. Boyo kana répéter yango. Oyo alingi kolia prime liboso il faut payer sa prime. Wana elakisini toyebi prime ezali eloko moko neti bapesa kasoko sali musala moko ya munene osali musala ebele bakozwa prime bakopesa yo ezali neti bapesa ka ba bonus neti na ba compagnie biso kuna na Angleterre ezalaka soki bosali musala mi na kata compagnie ba mikonzi a likolo bapesa ka bango ba bonus. Et pas na Nzambe sikole nazwaki message ona yebaki na explication te nazelaka soki nazwi ba message pour te molimo yemo ko expliquer ngai avant koleka na koloba na bino molimo asuni ngai ko pesa ngai ba ko expliquer ngai oyo alingi kolia prime liboso faut pesa prime elakisini yo mwana na Nzambe yaki na sena moya yaki na mission moko boy eloko nini osalaka o Nzambe aza nango intérêt kati na yango eloko nini oyo pratikaka na sena moi ke na kati na musala wana ke intérêt ya Nzambe eza na kati ngana ya va Nzambe apesa biso nazoloba te na bakanyo soto eza na baka exceptionnel mais na biloko mosusu Nzambe alingi biso tosala sacrifice na nzela na sacrifice na yo wana okoyeba oyo Nzambe pe akoyeba kopesa o quelque chose alobi oyo alingi kolia prime apesa liboso prime ezali neti kopesa mbeka. Abraham akendai kopesa mwana na mbeka. Abraham akendai kopesa mwana mbeka. Nzambe atalaki motema ya Abraham. Azwaki mwana na ye po akata pesa mbeka pa ya Nzambe. Abraham abenda kopesa prime. Abraham azwaki eloko ya mutuya apesa ki liboso na Nzambe. Nzambe amonaki Abraham azali kosala. Nzambe apesa ki apambola kiso Abraham akolekana. Alakisaki meme pote abondi apesa ya libonza. Yo na ngai eloko ni tozo sana sena moi oyo o intérêt ya Nzambe eza na kati eloko ni ngana na sena moto salaka oyo bénéfice ya Nzambe eza na kati mais na ba prière na biso Nzambe pesa nga Nzambe kamolanga Nzambe pesa nga mais nini oyo salaka lokola prime liboso na Nzambe nini oyo salaka intérêt na Nzambe eza na kati nini oyo salaka na bomo na bénéfice ya Nzambe eza na kati tike totoba ko sala misala o bénéfice ya Nzambe eza na kati bombo sala te na saki ba vidéo mosusu mutu nyonso na sena moi eza na mission na yo na kati na mission nyonso to oyo tozali kosala na sena moi bénéfice ya Nzambe fo eza na kati na kati na musano to tozali kosala na sena moi bénéfice intérêt ya Nzambe fo eza na kati ezala kaka ya biso te ezala intérêt moko ya Nzambe eza na kati Nzambe akoyeba kopambola yo alobi oyo alingi kolia prime apesa prime liboso fo pesa mbeka oza o sacrifier eloko moko bo eloko nini tani ni yo sacrifier ka liboso na Nzambe pona kosala musana na Nzambe eloko ni yo pesa ka sacrifice ke no lelo na kosa eloko boite na pesa sacrifice na loka na elongi na Nzambe ko pesa Nzambe sacrifice ça na bandenge belé ko kata pongi na 4h du matin na 3h du matin ozali ko sala sacrifice moko songolo ko kende ko tali loba na Nzambe ozali ko sala sacrifice oboy ko kende ko sala mosala ko za salaire mozo sala sacrifice na yo ozala ki bolamu na Nzambe papa pesa ke ngai et to eba kosala yango po te Nzambe na biso akofiba kosunga biso Nzambe akoyeba kopambola biso o ezalaki explication o alingi sacrifice to eba kopesa to eba ko sacrifier misala na biso ba vie na biso po te to mona bolamu na Nzambe na yango Nzambe akopambola biso yo salite ndengo ni liba futa o salaire yo sala ka musala Nzambe to lingi ndenge ni Nzambe afuta yo musala nyonso to ava ba futa yo loko fo sala ça il faut sala sacrifice. Il faut bimisa motoki na yo. Merci Père éternel. Ce que lingi Nzamba futa o salaire na yo, sala musana Nzambe, sala sacrifice,
pesa sacrifice nini osalaka na vie na opona nzambe sala sacrifice wana nzambe osepela nzambe apambo oyo ezalaki message mpona lelo nakanisa na suki wana e message mosusu nazali kokota nango deuxième message eza bamessage moko mike oyo ezali Oscar bato bayebi Oscar ezali oyo bato balekaka na tapis rouge e molimo ayebisi ngai boye biloko ya tapis rouge oyo basalaka na monde entier bacelebrity ya bato bayembaka bacelebrity nyonso bino nyonso boyebi ezali satanique molimo ayebisi nga kaka bongo yango na kokapartage na bino bana nzambe babiloko ba celebrity wana ezali oyo basalaka na tapis rouge oyo bapesaka ba Oscar bapesaka mwa ba coupe moko boya moto akangi maboko boye ezali satanique ezali ya nzambe te wana molimo ndenge alobaki na ngai pe na kopartage na bino bana nzambe eboyeba yango bozala awe na yango bozala très attention na yango pe na koyebisa na bino boyeba kotalaka biloko nyonso tute na télévision biloko nyonso tute esengeli yo mwana nzambe totala yango parce que babiloko ebele comme na télévision ezali biloko ya monde satanique lelo ozali kotala yango ozali kofungola ndako na vie ozali kofungola porte na ndako na yo pe na kati na vie na l'esprit wana etambolaka partout lelo ozali kotala yango ozali kosala connexion na yango eza malamu soki moke te oyo bolamu papa apesaki ngai bapesa ngai toujours bamessage mike soki bapesi ngai explication molai naoke na video molai soki bapesi ngai explication mokuse naosuka na video mokuse oyo ezalaki bolamu na tata nzambe nzambe na ye ezala batela moko na moko mpe ayeba kosunga bino afungola bino bamisu na molimo mpe afungola bino matoi na molimo boyoka ye lokola ngai nayokaka ye merci Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac tikete na bondela mpona bino nzambe nalola papa batela protéger mwana nzambe Seigneur merci moto nyonso azali koyoka bapumo pasi nde nazali kobondela namoni bapumo liboso na ngai moto nyonso aza na problème ya bapumo ezali kosala ye pasi nzambe na ye ezala kangola ageri yo place ozali place kotala video mpo nde nakangi miso na bonde nazali komona bapumo ya moto azali na problème ya bapumo nzambe ageri yo leka na kosala kisi oyo nalakisi na video ya liboso kisi ya miel na citron ekosokola bapumo na yo merci nzambe nalola nzambe na nkembo kumisa masanjola manetolama na yo merci papa natiki mokolo maboko na yo na bandeko nyonso okazi kotala video oyo na komisio nzambe na Israel bokamwa te ezali ndenge nzambe asalaka na ngai ntango mosusu lelo nalika kosala bavideo molimo na nzambe opesa nga bamessage mais lelo lelo nakangi misi po te nasala nazoprie mpona nini namoni bapumo balakisi nga bapumo yango nabondeli oyo noto aza na maladi na bapumo etiki ete nzambe ayeba kokangola mpe ayeba kogeri yo na kombo na yesu masiya nzambe na bomoi kete mosalesaleli bayo bobosana te nzambe alingi bino malamu koleka nyonso tu parce que bozali précieux liboso na nzambe moto akondana yo te moto ajuge yo te banga nzambe elinga nzambe koleka nyonso tu omona bolamu na nzambe bayo